Ingeta Bayaya, Ingeta Bambuta, le 22 juin 2017, dans la grande marche en plein Paris. C'est un jeudi, un jour ouvrable. Tokotambola, le 22 juin, Pona, qu'on continue, qu'on dénonce Oyo Hippolyte Nabatunaye Baza Kosala na Congo. Tokoki Kolemba Yangote. Il faut to continuer. To sundola bande konabi sauté. Ce qui tozo sala yango, toza balache. Et le 22 juin wana, tozo la ebele. Pour la ko dénoncer, Oyo Hippolyte aza ko sala na batunaye. Et pour la ko senga départ immédiat. Il y a Hippolyte Kanambe. Tosito tia ba mitindo, ba mibeko na kati ya komba oyo. Ya suka touteki kotia ezalaki aucun parti politique. Aucun. Oyo ezalaka na Congo. Et koki susu koya awa. Kosala ba point de presse ou conférence de presse ou une réunion. Et ça interdit pour la bango nyonso, sans exception. Tout le monde au Yébikaza opposant, ceux qui politiciens na Congo, aza na interdiction ya kotia makolonaye na Europe. Donc, to pesi ba politicien, punition oyo, to pesa bino ba musicien. Ba musicien oyo, balinga jamais kozala na sima ya peuple oyo aza fanatique na bango. Bango bazalaka na ba voiture à bien, bandako à bien, mosolo, mais ba fanatique na bango, bayaka ba concert, ba pantalon ya ko pasuka, ba chemise et toboka. Et tant que peuple wana zako belela nzala souffrance, ba musicien wana bayaka jamais côté ya peuple. Bazalaka toujours côté ya oppresseur. Oya zako nyoko la peuple. Le 22 wana yo fali olingi lisusu otumbola biso. Pendant que biso aussi to leka na étape mususu. Toza ko avancer selon biso, hein? On avance. Alors bolingi boya kozongi sa biso sima lisusu na ba bêtise na bino toyaka côté maka devant babiloko na bino ya pamba pamba bolingi bosala. Alors lokola bolingi tosala yango tokosala yango avec joie. Concert na yo fali na héritier ce qui nani interdit. Eza interdit. Ce qui au tembe continuer na ba oyo baza kokosa yo. Toko vide bino ba carrière. Toko silisa bino yango ndenge to bandi ko silisa ya ba politicien ya Congo. Ya bino carrière et c'est comment nasuka. Alors lokola yo fali olingi o accélérer fin ya carrière na yo. Rendez-vous le 22 juin 2017 na Paris. Biso tokoye la marche et tokotala oyo akotia libaya abina ba danse ya luketu pendant que tozala matanga na pays ya bandeko na biso oyo basasi na Kasai. Matanga ya ba oyo kutu bazalaka kwa ebanane na ba Goma
na est ya pays nano esila te. Alors bino bolingi boya botumbola biso. Et tant que botumbola biso boyebi à chaque fois bopolaka. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ingeta Bayaya, le 22 juin, grande marche, grande manifestation. Et ça à Paris. C'est un jeudi, un jour ouvrable. Donc en profiter na yango tant que bango nyonso soi-disant soi-disant décideurs bazala ba bureau tous à la wana ingeta bayaya ingeta